Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Oh, les amis, bon déjeuner na biso de ce matin. Lundi, les lots, vraiment bon déjeuner. Na binonyoso, bo sepelaka kolanda la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Zabalola aeba ko pongo la bino bandeko nanga. Asala yaminene na katia bo moi na bino. Voilà, tous un bon déjeuner. Bino mo boye bindenge le kaka. Les kaka bien tokos na ndenga mukete tomela kana biso bandeko nanga. Pourquoi pas aux anase sous les baobas, mon copa ti, mon copa vin blanc, mon copa vin rouge. Donc vous allez bien, ça dépend qu'à ernini oko landangai. En tout cas bambo te belé bayenge na bino nyonso oyo bosepelaka kolanda la danoise. Voilà, on est là ensemble bandeko nanga, on est là. Nous allons parler un peu tola sa conscience, surtout na bana na biso oyo babotami awa na kati ya poto, et puis bana na biso pe bazo uta na libanda oyo baya kalemsu na une année 2 ans 3 ans baye awa, mais bana wana bazo za na conflit ya nini ya comment on dit, ya mentalité, on peut dire ça aussi, conflit non, conflit culturel, voilà. Boza na conflit ya culture na ndenge nini bazo koskiye ba positionner ba vie na bango te. Est-ce que bakota na vie na biso 100% congolaise, la vie congolaise, ou bien bazwa vie ya mindele, donc ou bien bazwa 50-50, et puis kozwa 50-50 ezopesa bango ba problème na muto. Alors bana na biso baza vraiment bandeko nanga bazo souffrir na yango, et puis surtout eloko pe ezo faire souffrir so bana na biso eza ba problème na biso spirituel o tozo ye la bana la sorcellerie na kati ya ba famille, parce que comme biso pe tokoli déjà na king, mais tozaki na Kinshasa, tozaki na culture moko l'air tozo ka ba sorcellerie ba sorcier ba nini, mais tant biso pe tokolaki na surtout na génération na tant na zaki na ba âge wana ba 17 ans ba 16 ans, vraiment na bande koyoka makamba sorcellerie mingi te, ba ne pendant ko betela ngo c'était mingi na ba famille te. Nous on était là, tozo lia pas ba voisin, tozo sakana banana baninga, en tout cas on ne parlait pas balbanda ko ezaki non clôturé oko kende boye o baluki boye, il y avait pas ma tampenza ma solo ya ba sorcellerie. Mais sikoyo tant to ko koma na ba 23 ans 25 ans tozo mata sorcellerie bakomi kolobela ngo trop, bato ebele bakomi kolinga ba prophétie, ba pasteur bakomi kopesa ba prophétie oyo ye kosala ke tango toye na mboka mundele to memi yango lisusu awa na kati ya mboka mundele, bato bayaka poto avant biso bakolisala bana na bango kitoko makasi. Mais biso tango toye na promotion na biso toye komema sorcellerie wana, toye komema ba prophétie, toye komema biloko ebele oyo ekomi ke tokomi ko forcer bana na biso komema bango na ba église bazala ba yemba basalela nzambe kosalela nzambe nzambe alingi tosalela ye. Mais il faut kotanga bible koyeba eloko nini nzambe alingi tosalela ye. Est-ce que nzambe alingi tosalela ye ke tokende koyembaka na église, ou bien tokende kosokolaka église, tokende kosokola bilamba mama pasteur, tokende kofukamela pasteur? En tout cas il faut kotala mo na bible. Ce qui bible lobi ke kosalela ye za faut ke na église kuna kosokola église, koyembela église, koyembela nzambe, kofukamela pasteur, kosala boye mama sala yango. Mais ce qui bible ezo senga biso biloko wana te bokeba, parce que bana ebele tozo bebisa bana na biso jour wana bomonaki ndeko mama na Allemagne pesi bango bote ebele, mama Hélène na papa je crois Maurice bisika bozali nzambe apambola bino, bomonaki ndenge bana bayaki mwana ye ko akize ba parole na ye de la sorcellerie, parce que nini mama miye moko ba para bango moko bandaki déjà kolakisa mwana banzela ya ba pasteur, o pasteur boye, o prophétie lobi boye, o bataki sasa na bengaki mama mona Kinshasa abikuli boye, bande ko bana na biso balandaka yango, eza biso moko pe toza ba victime, nga moko pe naza victime bande ko nanga, parce que ya kolakisa bana olingi ke bota mwana bosolo, mais okei pe omemi bana pe okutani nango. Alors bande ko nanga il faut que ça l'attention ba yango to yaka ko la musa conscience tango ndeko mwasi aye bino mo boye biboza na se sous le baoba ndeko na ngai ko zapete po na ngai na pesa conseil ebele li solo muke bomela mwa mai na bino bande ko nanga. Alors
ndeko mosa betelinga lobi mama toza toyaki awa bana mike bayaki penza bana moko ya mike bakoli na presque na Belgique wana. Alors siko moninga na ngai vraiment alobi obeta lisolo oyo ye moko azoka mwa soni eza normal mais to beta yango bandeko yele ba ye nenka tozomema bana biso na ba église par-ci par-là bandeko nanga bino moko boko juger nga na pekisi bino te. Alors tant tozomema bana biso mais to yeba pe ba conséquences na yango. Alors faut luka mosai na nzambe moko ya bien soko keika na bikenda kenda eza mobolo précisément bazalaki na Anvers tokoloba ville bazalaki ezali mboka ya ba flamand. Kuna na kati Anvers bazaki bapesa inga pe komba mama pasteur wana mais bandeko nanga na otanga komba pasteur abatute na lingi ba téléphone te na lingi na zana kimia bino de bola sa conscience na bino surtout ba parents na vie ya bana na bino surtout bazana bana mike komema bango na ba ekodime kolakisa bango boye na boye en tout cas bino mo boyeba bokeba. Alors ndeko na biso ya mwasi ayaki na mwana muke ba 8 ans ba 10 ans mais ba koli mama bango zo me ba bango na église et tout tanga komi na ela âge kutu ya mwana muke ba 18 ans ba 19 ans ba 20 ans abade kozoma ba copain mais ba copain ba chéri esimba kate suka zwika kai ko umela te zo simba te. Alors ceux qui ezosimba alors bazaki na église bino mo boyebi kane ba pasteur balobaka ba maman so boza na problème ba jeune fille ba nini bokene neti par exemple ko solana mama Anna papa so boza ba problème bo sola mingi na papa Adolphe bango nde ba boyeba ndenge nini ba solana bino baza ba ancienne église ndeka ba pasteur batinda rabiso. Alors moi na wana moneki akei ko se confier na soi-disant mama Anna alobi mama Anna ndenge za wana telanga souci na ngai eza boye banda na ajo na komi na ngo ezaki ka na 21 ans na tout cas na changer mo ba 2 copains 3 copains vraiment esimba kate na donc na mpe na mona na ba famille mama biso divorce eza mingi na mona pe neti ba tante nanga ba balate na kisasa ba biloko moko ebele ndenge wana mama Ana ebisi alobi na en tout cas wana vraiment faut ezaka misala ya mabe mais omoni ndenge eza wana ngana za na pasteur moko boy awuta ka Congo ayaka mingi na Belgique ayaka kusala ba délivrance na epa na ngai en tout cas na préféré na confieux et pas pasteur te talaka na lingi makambo te pasteur ayeba ta musu mama na bino osepela te obibisa makamba famille na ko confieux na pasteur wana bande kokolala kolamuka pasteur ayaka na kisasa ayaka te aye na Belgique. Bande konanga ba Belge batu ya bien batu malamu entre parenthèses bazoluka ba visa baya na Belgique mso ba ko continuer bétide na bango bazoka ba visa te mais botale la biso ba soro jongo banganga bangonde mutu bazopesa bango ba visa o eza mokili ya diabulu mokili ya ndenge ni bande konanga ndeko wana pasteur wana aye bande ko soi-disant pasteur mais c'est un sorcier aza pasteur te c'est un charlatan tango akomi kuna mwana mwasi alobi soki pa envutaki bango soki pa envutaka bato soki pe nini mwana mwasi muto akoli na Belgique azoloba néerlandais okangi miso lobi mundele muto azoloba mais botala pa mwana ke kosuka parce que nini ba parents muto balakisaki bango nzela ya bonzambe wana mama wana bengi alobi ma fille vient la fille est venue alobi papa ye bosolo la parti maman wana tiki bango solo li en tout cas il faut na sokola yo donc la fille période wana ayaki ezaki neti derrière journée ya ba règle ba blo mo ndenge wana ayebisi alobi na ça ne dérange pas ça tombe kuto bien neti ozana ba règle wana ça tombe bien penza nzamba en tout cas nzamba ligio mwana nanga nzamba lingo po ezaka bien so ozana ba règle donc ba salité wana nyoso ezobima tango na ko sokola yo na ko peso mai osokoli bien en tout cas okozala tokos bakei batondisi bassin maya bengi mama tondisa bassin atondisi bassin alobi mama ale bakotina mama wana na ye ba prier les maye ba prier et s'il bazui moi poudre ka ba bébé ba boki na kati ya mai ba biloko twanda après ba kangi mai na sabi ko bwaka mai ote soko na kati ya mai après et mo pasteur abeti pot kokoko abina e ko banga tenga mtusko na zokota pona na sokola o ya suka ko banga te moi sango pa bangite pasteur akoti pasteur tanga koti longoli bilamba
pasteur patikali mutakala pasteur akoti pe na kati ya mai wana ezaki Benoît pama pasteur abandi ko sokola ye abandi ko simbe mabele abandi ko enkoloba ba mabelo mibali sango ba ko simba ngo bakende te na kota sima otango ba ko simba ngo bakende te na sabasi mobala ko kota kanga makoti misape kuna abandi ko caresser ye mwana mwasi pe mbala moko pose ye liye mbala moko ba komosala sexe na kati ya mai wana na pasteur na makila wana na kati ya mai wana nzamba lola ba mama tombemi bana biso na poto pona basuka boye te na moto moko ya zanga tina mso atanga te charlatan moko boye asimbi bakisi na kisasa ale bozo bengisaka ba pasteur wana bokoma ko benga bango mama botika yango papa na biso na émission alobi ba fambe ba mama congolaise baza bazoba bo siliki akofinga ba mama congolaise te a généraliser te. Maman, soko moni oza zoba te balobi na yote, mais il y a beaucoup de mamans congolaises. Oh, il faut tout l'âme sa conscience baza na buzoba. Nga papa na biso à l'émission ba ke mama ba mama congolaise baza bazoba. Na mona ima balo ba kité wana na yebisa bino vérité. Bandi ko soki muta zo beta sete na en général. Boyaka ko tout à toloté. Ma papa wana fingi biso tétété. Tolo baka peke ba mibale ba congolais baza mitema mabe baza bien te so bake kisasa bakoma ko nyokola basi tolo bakango to ba mama congolaise bolingi ba pesa bino conseil ndeni bolingi baloba nani baloba tel non on généralise soki oza na cadre wana te bima mais soki oza na cadre wana te apporter une pièce na batu oyo bazo lobela bango mais ne venez pas dire que tétété likamwana eza te bozo repousser yango non sinon te to tambusa communauté te. Na pesi un exemple, ceux qui na classe, ma classe est ma kelele. Il y a toujours bana msuba olo bana bangote. Au moins on va na yenye. Mais tant ba yo pe sa punition, toute la classe à genoux. Ba ko kipete na yo loba ki te biso totanga ibon na lycée mpiko. Ba kipete ko biso to na so mon na déranger na ngai. Po na bi ke soki yo meye, biso nyoso à genoux. Mutu moko te ba loba ke yo ya loba ki te ka toute la classe ali bofuka mpe ba tiki bino 45 minutes à genoux. Si vous avez le bakité, au bénéficier l'autre, au continue kara, ça la bongo. Bandi koto continue le solo ba si papa on a éjaculé kuna. A beti kutu soki 3 coups, encore moins na 21 ans. Ma belle qui toko bien zoto bien, moi na poto a bien ba yogourt santé qui toko, te qui toko. Papa on a moni moita beta e ba coup, 4 coups. Moi na moi sur le pédon, na bilengo na sepeli neko. Ce qui peut ba donc bandi konanga ba pesa ba sala ba kikisi après tala ba super mwana ezoko ya na kati ya mai wana ba règle azaki nango ezoko ya na kati ya mai wana après atoki yango na kopo alobi na ekanga mutema mela mai oyo tongo meli yango kaka ekisiko ko purifier na kati ndenge purifier libanda ezokene ko purifier na kati bandeko histoire vraie. On ne vient pas ici pour te mettre la bino ba histoire lokuta ndenge bozo kanise la kawana. Pour neza soni mwana biso moya témoigner zate. Mama na yako yoka mungongo nae. Bande ko ne ba yoka mungongo nae. Bande ko pasteur wana sambeleli. Tangu pasteur wana kenda. Banda pasteur wana kenda kisasa ti lelo mobali moko te achaka yata atabo et l'autre côté bande ko ti lelo comme na 36 ans ok 37 ans atamu do akenda asambela asala tu mutu te akutana kana mwa mobali moko boye a força kutu na ba période na ye ba moi arrangement mo ba salela ki e pa mutu ba kutana na garçon mo ba vandi ba 8 mois boye zemi pe atikali kozwa te ake kotala ba gynécologue bazotele babike na kati ya matrice nao matrice zika bazotuna ye osala ba avortement na hôpital nini comme ici asala ba avortement matrice zike beba balobike non oza na chance à obota te kutu il y aura un temps faut ba longolo matrice wana na kati kuna eza bien te abazo menacer ye alobi na ba docteur lokola zo kana ye pasité on comprendre alingi ba kate matrice te. Mais normalement, il faut pas l'ongler matrice. Ba règle kima, matrice et beba.
arégla soute nzoto beba ye azai suki to côté maman na bango donda banda sabi oh comment yo comment lokola obote lokolo nzuluka mabele kweya makamyo so beba maman bango comment kotune aza koloba osali nini même papa bota ya benga ye abi ma fille qu'est-ce que tu as fait okomi boyo beba boye et osala nini mwana mwasi abeba abomba secret wana botala ba mama ya mitema mabe mama Ana ndoki o eloko nini bokeba ba mama bino botika bana bino bakeni ko se confier na ba mama mususu. Est-ce que mama zala motema kitoko na bana na yo zala ouverte na bana na yo boko la bana na yo moko pesa bana no console moko kotika bana na yo te bakeni na ba mama mususu. Surtout ba mama oye ba église o mwana ngaza ka gentil yenda kina kokanga mama pasteur suki o yende mutabumsa mama pasteur en tout cas mwana mo malamu mwana boboto alingi misala non mwana nanga bana balinga misala te moi je m'en fous. Awa toza na machine osoka bibasani toza machine osoka bilamba toza na nyos eloko ni asala na etas abo ya osoka basani abwaki na machine. Mais na ko sacrifier moi na ngate akende kesika moko boye asala ki boyi ba conseil ba kopese kuna boye bien moté noko yela bino pe lisolo mususu kaka awawa et pas frère moko azwa bana na e adopta bana ne na kisasa bana kitoko azo bazo ke ne pas tantine moko na badi ko pekse pa to yeba ninga bitete beaucoup la bana no yo moko o te ba ke ne pas tantine wana ba libata la pe nini ninga bi non nzoka ne tantine wana azo boma bana bafuta kabino mbongo aza tata na binote moto a déclaré bana na baya na poto yo baya faut apesa kabino mbongo na bino o bafuta kabino bana tala niveau bande ko to lingani te na société batela bana na yo pesa bana no éducation na yo moko mais ba pareil ya mwana oyo ndenge mwana wa baby ezaki foti na bango te bape balinga mwana bango bapesa mwana bango éducation mais bakende kinde na nzela ya mabe bakende kinde na église ya mabe il paraîtrait que église en pe panzana na kati envers ezaka lisusu te bandiko nanga bandiko mwana na zaka na agene ba église wa kala wana lelo mwana na vie za bien te ba pasteur ninyo ya tambolite mama na ye moko pa komi komituna o olata mbari de nuit o lata eloko nini ba sambela bakenda partout ye kutu na linga entre parenthèses soki kutu ozwi ye mwasi die ba ke vino ndenge ko beba yo pe mobali ko kota sécheresse donc ba garçon balingaka ete kamo ya mikemu ke wana ezakala msu commission msu soki bo soka bimika na mobali wana vina ko beba bakolongo na musala carence donc akoma porte malheur moko sakanate mutu azalaki na ebongo te et puis comment à l'âge de 21 ans yo déjà sont senti que au comme la malédiction moko boye mibali bazokima yo qu'est-ce qui ne va pas avec notre communauté à 21 ans déjà bani ko kanisa libala o bani ko kanisa mibali bazokima yo mais non tu es encore jeune bana so bazana ba jeune oko ko bala peine à 28 ans oko ko bala peine à 30 ans oko ko bala peine à 27 ans pourquoi déjà au grade 18 ans ba para beaucoup minité ma moto hein beaucoup mi ko bali sabana bino botala lelo via penyel. Est-ce que bolandaka te bolandaka ba YouTube te vie à peigner les baby pour nani kobala à 18 ans moi dans les États-Unis soka zata na Congo na ondima bande ko na pa na ebike pasi mwana kende na poto tamsuku na ke kobika mais kobika to boite za paradis te mais ali ata moi fromage à bien mais ngala sina memi bana na ngala kacha mboka oyo OK allez yo mutu mo non mais laissez tomber mes frères et sœurs c'est quoi notre communauté na bani nanga ko chiter ndeko nanga en tout cas bozala bien bambote ebele bozala vraiment na kimia na kacha mabota na bino c'était juste ça na linga na la musabino conscience parce que c'est normalité ah ouais c'est normalité voilà donc c'est ça vraiment bambote ebele hein place bozali nzambe amona bino nzambe pambo la bino alors bo pesa moi na biso ba conseil vraiment et bozala bien makasi mais vie et baby hein. Alors, bah maman, attention avec vos enfants. Moutako linga bana na ko leka yo moko azate. Boye bango, mutute ni pasteur, ni maman pasteur. Moutako linga vina yo moko
koleka yo moko azate soki nzamba lola te keba na biso tozana sa moi oyo keba voilà donc voilà quoi bambote belé bobatela bana na bino de gros bisous à vous que Dieu vous bénisse voilà on est là on va se revoir gros bisous bye bye.